Nazo soutien mutu mote nde nazaboe mo monaka ba frère mususu wa sepeli alobi te maman nde eloko wana ndo sala na sepela ngana koya na support yo na osombela na nga batu masanga tamsu mama na opeso mbongo louer terrain omoni ebela ba congolais bazoya omona mutu boyo nga na mutu mbongo na posa na sombe ba joueur eloko na simano komona komo lukaso nanu pesa numéro na téléphone komboyeboye na linga ngo pinzati mama mango to telemelara mama to telemelara yango communauté congolaise karaboy elo esa que toi avancer te yango mère azoloba awo vraiment mutu anaba ida boy esenga to soutenir ye olo ya na soutien normal na suka nango sengi numéro to landela bino ngala beba na ngala batu na les seuls journalistes on a beba na batu na vérité vraiment ya mère continuer na yo ba esenga ba numéro to kozongela po photo tanga ba komona bango photo dénoncer bango waya musana biso na bido ba sponsor lo kwa Padou azawana ton Padou as ye penza do asepelsa ba mama nde ba obeta be bazar o sepela JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga la bureau alors. Ngane mukolo agence José Baïla, agence César basée na Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko comme ninga mona yaka pona kabula biloko ba dériver za lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukilite. Soda pour tout tati kolio. Ba refoulé yo et puis kolio on a déjà signé JB Service. Ba le sa porte, on est sur le lo. Et ça non va ça simple. Station s'intéresse na simanango okomona JB Service. Zélana. Quelle manière ba c'est carte mémoire. Oui giga. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale au sein des couples. Dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Vous procure une force physique permanente. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751. Allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudu Wale, ça va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazo benga bino boya. Oh nyo saza na problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital mo na kateyaka. Pour le boko la nzambe za mo kusete pona kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décidé. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877 660 85 50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800 267 38 37.
en mentionnant le groupe Les Amis de Wadessa. Et le troisième hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudu Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Mbote bana kini, mbote bana braza, mbote na bana mikili. Partout bozali bolanda Serge Chamba les films et les patrons des idées. Et c'est ngotu na motema parce que beaucoup d'informations. Magazine Lokole ya Mandela, ezali moko ya ba magazine o eza ana diaspora, ozo parler sur vie ya ba congolais ya diaspora, pe na ba africain en général. Kaka ba congolais te mi ba africain en général. Na magazine Lokole ya Mandela lelo, bokolanda licence auto salaki, to supprena ki communauté congolaise. Place basangana ki babeta mwa bale, bakabola mwa soso, mwa kwanga. Kamera na biso kitaki wana. Pona koyeba likanisi wana utwaki bango wapi, po basangana. Po ndenge toyebeli ba mesana penda kosangana te parce que jalousie ezalaka makasi, koswana ezalaka makasi, haine ezalaka makasi à l'occasion de rien. Ba mama ya suki bazalaki wana vraiment esalaki biso esengo, tomonaka bango na musika me bazalaka bango simple. Tosanganaki wana elongo, tobinaki elongo mpona kofete Pâques. Bokolanda yango na magazine na biso Lokole ya Mandela ya lelo. Merci na papa Raph Ngindou pour tout ça la Serge Chamba les films à confiance. Serge Chamba zawana pour na kopesa bana ya Congo Promo TV TV5 information na source ngana kitaka place yo esengeli kokita na kiti na zo information na kaboli bolanda. Bonjour fidèles téléspectateurs de notre magazine Lokole ya Mandela soki beti to kitaka toza en place ba congolais basangani depuis na yaki depuis 12h na luka na créer location na zawapi na webati na la victoire na matonge na Afrique du Sud et compliqué nga mémoire mais tous na ba congolais awa o ba umena ba mboka oyo nde bozomo na kaka mbote mama mbote papa komona ba congolais basangani boye ta pasi neti nga depuis na Afrique du Sud na ko cité première fois na za na mili neti na mo ba congolais pena bo eza l'occasion de nini eza match biso toza basi à station deck likolo na Cape Town tukanga suki toza na association na biso tobeta match association faisant makambo ebele à part association nga na beta ba match privé donc bana mibali na bana mibali bana basi pe bana basi mingi za ba o association na biso o bakanga suki tobenga basi suki ba femme coiffeuse ba basala ba misala wana maboko ba onde ba beta mingi omona baza terrain wana les équipes na biso ya Cape Town ya ba mama suki bango wana ndo moni ekutaka o nini to na ba organisation organiara nini premièrement na ba biloko so sala wana eloko ezala mingi sengo so na sala ona kanta makambo ebele neti nini okima biso mera okima biso mo mingi o répondre mera okima biso mingi organiara nini vana mamo elo enon liboso to na sala ekanta na kanta le passé nanga elobi ebele na kanta pauvre mboleza azai mobali na ngai na kanta ebele nde to bando sala ngona ye mtabande ko sala ngona nazoteka nazobije na kata mère moi 1 minute de silence wana dai ma papa na bamboka oyo biso to yana bamboka oyo to ka papa wana depuis ba Congo to yemboka o to zo chance ya komona ye avant même akufa mende kaka to kana kaliwa te miliwe yaka et sala kizule so papa na biso vraiment très tôt. Merci. Continuez, mère. Donc, nakantara ye na makambo ye mtabande ko sala nga nazoteka. Ata ya zate na obaki ngalwa na yebi, omonso ofandi na mutu place moro. Il faut zoa emporter un plus na vie na yo. Omoni ko fanda na ngana ale na zo ebele ya malamu pendant 10 ans to sala na ye. Otofanda inenda kumoko. Na zo ebele loko ya zate, eloko ya bande ko sala.
donc nakoki kotika yango te mpo alakisaki ngai fo nasala continuité natombola yango nde ya bande kosepelisa bapapa na Cape Town na bamama lokola ye aza te ngai nazalaki femme légitime na ye donc ifo natombola eloko wana nayebi ndenge ya bande kosala yango ya bande kolinga esengo bato basangana yango lokola ye aza te ngai nazali omona na tikali donc naza toujours kosangisa bato omona eza retrouvaille ya bakongolais ezala te bakongolais basangana boye ezala te apaka na match déjà la première fois na mona mamba boye et donc yango moni na continue kosala eloko na kotisi mpe na basi ya banda osala mibali me ngai etant que mwasi na ye na bakisi sumu eloko mobu na kotisi siko basi donc mibali soyo babeti basi bakoti vraiment makambo osala yango na ndenge na yo moko bien communauté peut soutenir yo parce que baorganisation boye eza biloko vraiment il faut quand même communauté soutenir yo quand même nazwa soutien ya mutu moko te nde naza boye mo omonaka bafrère mosusu oyo asepeli alobi te mama nde eloko wana nde osala na sepela ngai nakoya na support yo na osombela na nga bato masanga ta mosusu mama na opesa mbongo louer terrain omoni ebela bakongolais bazoya omona mutu boye ayonga na mutu ya mbongo na posa nasombela bajoueur eloko na nsima na okomona komoluka so nanu pesa numero na telefone ekomboyeboyeboye nalinga yango mpenza te omo makambo yango totelemelaka makambo yango totelemelaka yango communauté congolaise kaka boye elo esaki to avancé te yango maire azoloba awa vraiment mutu ana baida boye esenga to soutenir ye oloya na soutien normal na suka nango sengi numéro tokolandela bino nga na bebananga na bato na le seul journaliste oyo na bebana na bato mpona ba vérité vraiment ya maire continue na yo baesenga oyo banuméro tokozongela yo mpo fo totanga bakombo na bango fo todénonce bango waya mosala biso nayebi do basponsor lokola padu aza wana ton padu ye mpenza donc asepelisa bamama nde baobeta boye baza ya kosepela ton padu asombeli bango deja ebele ton padu so na sisi awa na yo ozwa mbongo na ngai mama toza vraiment na mama overdose akitaka na mama boye pamba te parce que aza vraiment artiste munene wa mboka oyo nga na surprendre ye kaka tosala ba programme so tokutana mais to se surprendre awa na landi a pona monaki affiche mama over yo déjà a mère alobi ba soutien kuna na ofunda ye mais yo bo soutien munene yo kozanuka a za ja soutien munene en tout cas avant ngana banda na senga vraiment tobeta mwa maboko moke pona na numboyo yango yo il faut encourager basi oyo ba osala musala ezomonana na miso ya bato totikeli ka ba papa te donc basi pe bazui relève donc bravo pena na numboyo na initiative ya zui lokola nga pe naza mama na monaki eza ko interpeller ngai quoi na kokai ko tikala boye te nakendai pe ko luka bango esika basalaka musala na bango nakutani na association les femmes coiffeuses na binaza mama nalingi na sangana na bino donc esika bino bosalaka ba cotisation esika boyokanaka pona ko organiser masolo muke oyo na kozala nango tokokabola kaka ndenge wana po masolo yango ekende liboso lokumuka ya Congo donc na koti masolo en tant que maman nde nalingi na muke naza nango to support eloko ekende liboso mama ovangane na yebeli Afrique du Sud awa mage batambongo ya Afrique du Sud mingi ba congolais balinga ko bibimisa te babata marakaka mais yo na yebi ko za na liste no ya batambongo ba démarche ni ozo sala pour ba soutenir ba idée ya boy o mama zanango bon makambo susu lokwa nanu to sali to sisi yango te moyena lobango na annonce yango publiquement ezate to benga suka yo moko le jour où to za na réunion officielle na bango et puis et aux l'occasion pour na batutu ba découvrir nini auto yokani pour na ko pesa main forte na ba association oyo ba organisation oyo vraiment esalinge sengo makasi ya kokuta na l'artiste Fly G o ngala yebanga na masolo mususu na komo moni na masolo mususu mais lelo pena ezonganga ata mais lelo pena to solo mamoto to solo pena ko kita ya artiste à place to zaliza pourquoi ouais na cadre divers d'abord après awa to za na concert to bana déjà donc kolongara awa to na ndule parce que koya na biso awa ezaka kapona ndenge zala kaka ba communauté congolaise fait kutana ba mama ba kobeta bale ba papa pe ba kobeta après wana mwa brai mwa nini mwa ndenge zala kaka après to qu'est-ce que bisengo na biso na ndenge ya bututi x time quoi donc eza pena po to yeko tala ba match ya ba mama na ba papa bazobeta po ba se pesa biso quoi donc voilà
Et ça, l'on est nous ici quand tu bois, tu as retrouvé les cas, tu as bakini bani. Plaisir à trop, hein. Plaisir à trop. Il y a au monde en yo. Avec n'importe quoi, zipon pas, balian koba, balemana poso zipon pelé papa. Donc, retrouver ils aura toujours bien quoi. Donc voilà. Tu auras peine à tempêter, on va en abattre. Tu auras peine à tenter, pour tu auras trop. Mais musique est trop. Bah, yo zana podium, bah on va zana c'est. Gomatika moi agnes zalara. Mais y'a beaucoup t'en a boé, tolé moi mbanzi, moi pas ensemble boé. Et ça toujours plaisir à trop. Ils auront bon temps. Et qu'on aura qu'à battant. Vraiment artiste dans quelques heures alors donc il y a un concert déjà moi va fan na yo na niveau ba kinwana ba niveau ba Cape Town azo promettre bangoni Mission continent quand il en Colombista ya Buda na promettre mon belle voix au bayo yo quand live. Bonjour maman. Bonjour papa na ngai. Bana kin bazolanda o bana mikili partout ba Holanda mais mingi nde Congo ba Holanda yo. Et ça, on est comme la télévision à Congo, puis na Alexa et Longina direct Kinshasa. Bonjour vraiment, merci beaucoup. Na boni père micro Koelinga en 2017, na boni bénédiction parce que je viens d'accoucher pe bébé mundele à Kafu donc et c'est un plaisir fort parce que na boni vraiment que batu nyonso monde entier ba mona ngai donc plaisir na ngwana. Maman bébé mundele expliquez moi bébé mundele. Donc je viens d'accoucher une bébé blanche, une fille girl. Papa Mundele. Papa Mundele Canadien na Danemark. Vraiment yo bakalami toli mamso na Cape Town bani. Dans jetaka na hôtel King Street na ekoto donc tablement tel no faute ba boire mbala mort Canada yo ebigé. Ça fait déjà combien de temps en Afrique du Sud? Donc on a 3 ans donc bénédiction moi c'est Alice de Monaco donc bois d'un temps. Merci. Et ça on est ni koza na sika ba congolais ba tondi boye au retrouver pena que retrouver bana bandal bana mbinza bana ngalie ma ça on si bana banda bana kalamu bana ngaba bana motikile place na uta centre ville mabele mabedoch yes bana jenga staff na ngai ya papa chéri ya staff compagnie Mozizo dans la liste de Monaco ngai do plaisir na nango pona bino donc na habité ça me dépasse même bimsa dia liste no mabanga boira mabanga depuis qui ba fanya na télévision ba landa mito ya ba mabanga no ezano descendance na nga na centre ville planète J banque centrale les châteaux galerie présidentielle galerie Albert avenue de la Gomba Force à Venise bana royal donc ba Kazumba Olivier Kazumba yo et Masolo donc rien à dire hein ba masana na Paris Charlène Michigan Lolotte Molicho Mama CC hein bwana ton fi Malengo bwana G famille nanga ba Lili Kabinda hein do bana nga Canada boyebi Toronto ba pato kwa soki et ça biso plaisir ko tana ba prêtre mboka oyo biso to yebi bango mais mingi il faut pas se présenter pour bino pe kuna na kini bani boye ba bango mbote papa ouais mbote grand journaliste yo se présenter bino tambonga mboka oyo bana kini pe ba yeba yo lo pe ba se nga moi code na mboka ouais nga c'est pas d'où qui bang les nouveaux riches au moment où on a lobaki ezaki prophétie te na lobiki nazana batambongo ya mboka oyo comment te bon mingi pas d'où riche nouveau riche ça fait déjà combien de temps dans Afrique du Sud 15 ans mboko mais libanda ezala nango mais na fanda mais na bima 15 ans déjà oza ko évoluer pena mingi na activité ni en Afrique du Sud mon cher so comme olanda makambo et tolala mais na businessman to lukaye to ndoluka batabo lokola mandele luka batabo poto fana na bien na cadre moya bien boy ba quand même que no ba congolais diaspora bazara ba bandité et c'est ce plaisir qui est en place ya boto ba congolais belé bilora boto mona ngala bakin mais quand même te retrouver en Afrique du Sud et ça mindeng ni bo se retrouver bon nga fanda na ngai ba mama ba organiser na bango match na bango kande zalaka ba mona iso na ye na oki oya pe na moi 1+ ya ba benga nga donc jusqu'à poto support ba mama babi organisation oyo eza mingi ya mama mboleza oyo azawana asali mo organisation oyo bino batambongo ya mboka oyo bozo penser nini na likanis oyo azui ya kozangisa ba congolais belé boy toza place oyo za plus de 1000 personnes baza awa ba yé na likanis oyo azui pour sangisa ba parce que bino batambongo ya mboka oyo bozo penser nini pour na ko soutenir vision au point qu'il liboso pour biso batamire to na sima na bino ya omoni eza likanis mona ya bien faut féliciter yango merci na ye eza tout le monde a vraiment babiso na ba massa mususu toza toyaka na bango nzela moko donc après
ba inane mo to fana ba inane to mona na rappel suite to bungana na mona masala nga mo azawana na mo isu na kuta tena mo 2-3 masala ngai donc eza bien ko sangisa batu eza rappel facilité ko sangisa batu donc eza facilité ba misuba ke na bango ba misala ba misuba sa ba comme na belé ko sangisa ba ya boy en tout cas eza il kansimo va bien photo féliciter donc eza bien ko sangisa ba ya boy eza bien vraiment nga bato ba osenga merci parce que nakuta na nouveau riche bato ba na kin ba wala no na minute oyo moi ba dédicace ba yo ka osusu direct pe face to face moi mabangana bato ki ça na pesi bino sombote note ko za wana décembre na fête na bango na pesi en tout cas boze be la pesi bino sombote ba parents na nga na pesi bino sombote na moni masa na nga rigo yaka na mane ko luka masa na nga rigo oda masa na nga itinga no sa musala o tanga ba classe na ba rigo o bozo mona o mais ya comprenant na ye vina na ndenge na mususu akimi na biso na masolo na zini kumbi obisenga na luka pe na Rigo Star masa pe na yo zini Rigo Star ya mboni yo garçon yo yebika tokutani susu tokutana ba place à boye kaka et solo nini kozana ba place où ba congolais ba sangane belé belé. Vraiment je suis ravi na sepeli parce que ba invité ki ngai azaki parmi ba invité pour la beta na ba na Congo bon to s'intégrer kana moi organisation en Africa One Love pour eza bosangani ya ba congolais tout quoi siko ba bengaki to beta moi balé et ça la moi plaisir quoi ba congolais na mboka libanda donc et ça la moi bien biti organisation les amis bon biti organisation na eza ko nous ba congolais to vivant na limboka libanda to zala moi ba ko sangana mo boyete quoi. Mais quelque part en Afrique, na Africa One Love, ba sangisi mo congolais mo boye na Cape Town, o azimo pasi, o azimo boye ba sungaka ba edaka, yango to sala ba sala mo réunion mo chaque dimanche. To kutanaka biso nyonso, soki mutu nyonso na besoin ya azama o balobaka le bienvenu pour ezo aider soki problème na mboka libanda. Ba musuba ya na mboko ba parents vraiment ba ki pa bango soumate, ozo comprendre. Parce que lisanga wana eza que non basangisa batu o aozanga mwa musala aza musala o aza place olala te ba aider o akufeli ndeko donc c'est un peu ça donc ba sala mo organisation mo kitoko frère Rigo bige o ta télévision oui obige sozo kosa to ozongela yo pe to ko exposer yo pour mes athées bogo ko exposer nga parce que je suis parmi bato yo ba vivant mamo ya bien ba honora moi mamnanga moi amike o pesa nga moi sentiment za ba na yo moko comme témoignage ya organisation o ba ida on ani depuis na mamboko bon témoignage ya Africa One Love ba sistaka par rapport ya elo nyonso o sala feti ba ko assister o sala matanga ba ko assister o bela ba ko assister ba assistanga par rapport à mambo belé oyo ata voir même ba camarade nanga ba proche ba assister mais Africa One Love ba sala moi elengi pona quoi pona ngai moi mabanga na bana kin ba moni longe okala ba yo kayo pena face to face. Merci beaucoup na opesa na mbote ya liboso parce que naza muto na botama na famille papa nanga komona ye Useni Sombote Odo talaka ye na pesi na mbote na pesi maman na ngai Bijou Bimamvua na pesi ba petite sœur tout bazé belé na rotanga te na pesi mbote na masala nga moko noli tambule sage ya ba mikili donc faut bango kaka masala nga ya ici la taille ne fait pas l'homme qui fait la taille na pesi sumbote na masala nga moko na benga ye mo azo comprendre esika zali a comprendre déjà on a oloba donc la vie continue tozarara na ba Cape Town Nzambe moko sungara petit frère na Gauthier Useni Zamba Zano Trésor Useni Vina donc ba masalanga tout boyebi nga ba jogo na ba bale tout na beta baza ebele donc Nzamba Zana bango. Merci beaucoup to pe jogo awo jogo twana jogo awo si présenté bana kin ba mona yo ba yeba yo parce que okima bango pe mwaka bel et bien Jim Star yo wana kaka ndezalara masolo en tout cas merci ming mon cher. Les appels à Libosote, les appels à Soukate. Donc, vous avez vraiment habité dans Cape Town. Boyende, ça l'a bien. Merci. Ça fait combien de temps aux en Afrique du Sud? En Afrique du Sud, ça fait déjà 7e an depuis que vivre en Afrique du Sud. Donc on est là déjà. Yeah, on est là. Et ça, on est ni cause en quatre organisations congolais, Sangani, moi partage, moi biscuit, moi soso, moi nini. En tout cas pour l'anglais, vraiment une initiative vraiment bien.
bon ezalaka te ya liboso mais continue à câble pour tout le monde a vraiment communauté na biso ba congolais vraiment down par rapport à communauté nyonso to vivre en Afrique du Sud to comment on le ba beaucoup plus ba Nigeria ba Benoît aux ba ivoiriens ba vivre bien mieux que biso na ba Zimbabwe lo ka Zimbabwe vraiment plus na ba angolais donc ba ça bien que biso bon c'était que vraiment na beta na bato nyonso vraiment ba Hollanda eza en Afrique du Sud bato nyonso to baza libanda mboka so vraiment to za iné en tout cas pays na biso communauté na biso même ya libanda partout to vivre vraiment to za vraiment bien to éviter dans un homme en désordre na ba bar na ba matanga na ba fête vraiment et ça vraiment pas vraiment bien moi mabanga na bato ba yebi ba mona okala makasi na bamboka et bel et bien na mbote liboso na yo mona master na ngana no ndenge vraiment pesi parole accorder dans souci ba face na biso mona na vraiment merci bien na ba mbote saka na ba master na tout proche na Africa One Love na Emoro Motema Ginette Bossio maman Chris Persina Jojo Williams na master tout ya Captain Bijou sans oublier mon ami Père Rigo Star de tous les temps maître Kesta Mobali Mbinga na Woodstock Abdoula Vuko bango tunatan na yo mon pe masalanga vraiment merci pour l'initiative vraiment il faut mona na toutes les communautés congolais il faut ya ko kabola ka image et vraiment yo dossier biso vraiment en tout cas courage vraiment OK toujours en avant nzamba soutenir Moussa na yo merci beaucoup to ba ndia marambo yo vraiment partout événement de Salama par invitation ou pas invitation to kita wana pona ko pesa bino exclusivité ya ba manifestation ba congolais ana diaspora to ebele ba congolais bazara mingi ya okabona mais Africa One Love et yé mingi po 5 ça ba congolais nde bozomo na basi bazobeta bale bato bazolia basoso bazomela masanga na suka awa na suka film biso na surtout wo chez les baobab pour na concert ya overdose o azali queen ya cité toza toujours na continuité ya ba interview na biso tozwi ba musicien tozwi bato lolenge na loyenge a tokutani na Thomas Bilele ngana loba te mo se présenter étant que mutu ya Bilele bonjour papa bonjour et ça l'on dit comme la télévision Kinshasa et l'on a mon kala ba Kinshasa mais na mitso boy télévision Kinshasa landio tia étant que nkumu na kata elamba ouais en tout cas na sepela trop après sinon mbote na bana kintu donc ça Thomas Bilele le vrai litonge quoi donc baba tout ba yebi quoi alors tu vas na kara de match tu vas go beta match après aussi si ba maman ba beta après mingi on va donc ça mais donc tout ça toujours tout ça quoi et ça l'on est ni cause na quatre organisation oh ya Africa One Love ouais et ça linga bien parce que les membres na quatre Africa One Love yango tout ça qui manifestation pour tout kutana to beta match contre ba taximen na biso na Cape Town yango donc to beti donc to kepe 3-3 donc ça c'est mingi ba congolais to linga na ndebo ça va bien chaque dimanche to kutana pour tout le monde moi ba stress yango ne bolingo quoi. Et là on est ça la rabino ba congolais na kata diaspora boka bonaka bolinganaka boka bonaka ah bon ezaka oui que non sur tamboli na ba communauté tout donc biso ba congolais donc franchement parlant to lingana trop tande to se bela ah Thomas Bilele bono zo ko sa TV boy ngai a so bandi o ko sanga na ko panza na biki na communauté congolaise a da communauté oyo so za na communauté oyo balingaka te na kata Afrique du Sud la communauté congolaise yango moto to ko avancer te mais non beta ma to lo wi communauté congolaise to lingana fort tande to me belé boy wana selon Thomas Bilele mo mabanga na bana kin pour ça moi bien en tout cas na sepeli mingi donc na moi faveur au pesinga na legalelo pour bana kin ba monanga na pesino mbote na masa tout autocolline na bango na litonge ba masa tout donc idéologique ba super mec donc tout ça na ça mongo na kati na ça côté na Afrique du Sud donc na pesi mbote na famille na tout famille Radi famille Mozamboka donc allez Mozamboka Juju Radi donc ba mbota trop quoi donc merci penaman merci beaucoup de toujours na continuer na biso kota papa mbote papa ouais mbote il a se présenter mingi bana kin baye bayo bon on mona le courage ne banira na kata bakapa bon le courage mutua yebi le courage na Jobo na Cape Town le courage na nenga bien ça fait combien de temps na kata ba Afrique du Sud ah na zama koko ma ya ba koko ta ba ko ba koko so mutasu comme ta clôturer l'hiver ba koko za nenga le courage ye pena photo luka ye to vanda to beta masolo ya depuis ayamboka oyo ndenga zaina babula ya to penser pour na lobi za ndenge nini mingi na minso yo mo mabanga na bana kini po mingi dédicace ouais na bana kini ngala mo ya kitambo tous les massa to ya kitambo ebi nga do tanga batiki moko
mbota trop bana Congo par-ci par-là ndal lemba wapi wapi kini mobimba mbota trop. Merci beaucoup. Nabosani de sans oublier Mozamboka Saleng Derek Andolo à Pigma Salongi tout ça toujours quoi. Merci bien. Ah biso moi respect zalaka so bo bengi te tokoya te bo bengi toye mais information ezo concerner mboka to na posa bo benga te parce que tokoya on est en force pour te informer bana lokoli ya Mandela tout ça toujours na rata continuité ya interview na biso karane bozomona to bundela ka mboka te to zora pe temps pe moi loisir to moni pe ba ancien ba mikolo ya mboka oyo bazana biso awa to meka mpe ko somo wa vina bango kozana bango place oyo eza pena mingi pona nini. Karanengo lobby oeza communauté congolaise ya Western Cape Karanengo lobby loisir ezalaka to yebisa moi souffle ba massa ba beti to yeba pe ke non souffle ezali pour na préparer kaka ba kodo quoi donc c'est à dire que ba maman pe ba beti na kada loisir poto laksa ki vraiment biso vendre na vraiment na harmonie tozana bolingo entre biso souci ezalaka mingi tu sais quoi donc voilà to yebeta balé to sisi balé ba maman pe ba beti. Et voilà, on est ensemble quoi. Organisation Oyo ya Africa One Love et bandi mingi pena depuis quand? Bon en fait Africa One Love je pense que j'ai eu ma dénomination moi belé pour comme Africa One Love mais le c'est singa ezaka One Love. Na yebi pena historique nango mingi te mais na yaka nanga souvent ceux qui na moni qui ba invité nga je pense que yaya kuna roé ba moi historique nango bien que ngai quoi. Mais ndenge to yebeli mambo awa na kati ya Afrique du Sud awa eza na communauté o eza plus bas que la communauté congolaise dit nini songi ko kabwana ko boudane bitumba à l'occasion de rien babilo ko wana na Africa One Love to na lisanga étant qui ancien na rati Afrique du Sud au conseil ko pesa bato baza na kati pe baza libanda baruka bakota na kati bon ici ka biso doza pena et ça les mingi te to mona raté que biso place to telemi bato ba banda bunda et ça na ba place moko bo babilo ko na ça les mingi soit na baba. Bon, on a pourtant peut-être na bar mutameli à langue bon mais à l'habituel quoi mais to binga toujours ba congolais na unité et puis ko bundeza ja ba makako quoi donc toi on a ba agent to ba responsable to ba parents mingi to bundela ka mboka quoi ce qui est important c'est la masolo mboka et za la souté que masolo ya force musculaire na simande on a la nzoto to je pense pas que bloc wana to yoka ngo mwakala mais mingi pe ba mama webika basi batonga mboka te il manque pas de problème mais mingi to dépasser babilo ko na poto laksa batu ki toza une communauté mature to senga biso pe lelo to koma lokola baninga voilà les pas to komi nango lelo to amorcer pas to zo kende liboso Africa One Love pour que tous alaka toujours ensemble na cadre ya loisir moi mabanga dédicace na bana kin o waluna minito bon mingi na pesi na bana KFF oyo bazawana na pesi na bana matete base car ndenge ezali bana Tchangu bana Njili na ba peuple congolais nyonso oyo toujours bazo fêter le jour à Pâques donc ezali dimanche à Pâques to l'exaki Pâques samedi à Pâques hier donc ba kende ko prier ba baza ba chrétien ba baza ba croyant pourquoi pas ba musulman na ba école mususu donc souci ya mboka ezali tala ba ndeko na bino basi na mibali baso sangana na Afrique du Sud précisément na Cape Town kaka na cadre unité ya communauté congolaise zamba batela bino kalaté to komonana. Vraiment papa Pichu Tokoluka oyo poto eta masolo ya politique parce que yo mingi osana bangambo wana. Bonjour papa. Bonjour mon bandisang. Kombo na nani na bana kini bana na ministre. Bon, kombo na ngai lieutenant Arma ya mona suka na libumu Satan na Cape Town. Vraiment oyo bozomona oyo eza bayi politique ya mboka oyo yo. Mais lelo toza mingi mpona politique te toza mingi mpona loisir. Kozana awa na kati organisation ya Africa One Love et ça le nini. Bon, kozana nga awa d'abord eze sengo pona occasion neti omoni biso to bundela mboka. Ba mama pe bandeko ebele bazwaka tante ya koya na makambo mboka contenu ya ba misala basala na mboka oyo ya mibale susu na manque ya patriotisme po biso tout sala ba misala na mboka mais soki na lingi mboka nanga na kotika journée wana mbongo wana kende po na servir mboka nanga to na présenter mboka nanga voix nanga pe yokana. Bon, yango pe pona biso za pe chance ba to yaka boye to kutana boye pour to profiter pe ko pesa message à l'oreille na bandeko na biso belo to za occasion amona na bango te ba yeba ke mboka na yo eleki nyonso donc c'est un peu ça quoi. Mingi na ndenge ya loisir mo ba dédicace na bana mboka bana na ministre. Bon, dédicace penza ya comme tel to ko pesa ngote parce que to za na mawana mboka. Batu bakufi, batu ba continuer ko kufa bana mboka tisiko to zwe ya noter.
eloko nga na baloba eza kaka bana Congo tozala uni tozala unité ezala na Kinshasa ezala na Kananga ezala na Mbujima ezala na Chikapa bakindu Manyema donc Équateur toke na ba est mobimba Congo ezala biso nyonso baparents na biso ebele bauta na ba est bauta na bamboka ebele mais babota biso na bakini lelo tokoma omona ondire makambo ezoleka na kini to na est to ezoleka na Kananga etali biso tete etali biso parce que wana ya mabele na biso donc tozalaka ini po toyeba ndeni ya olongola monguna na kati ya mboka message na ngai wana donc unité eleki nyonso. Merci beaucoup papa. Ingeta car nde bozo comprendre il y a différents messages au sangana ya ba congolais awa la kati ya Cape Town précisément place Sergio Chambale di film azali eza mingi mingi po na ko fêter aux ali fête o ya Pâques. Nazali
merci na bana Congo Promo parce que vous avez confiance en Sergio Chambala du film le patron des idées. Topesi bino merci mingi. Bolembate boza toujours na biso. Botinda ba demande na bino. On se boza nango pote to sala pona bino. Topesa bino comme information to kopesa bino yango. Je remercie l'équipe technique. Na remercier ba nyonso balinganga pe bo balinganga te. Je vous aime toujours.